Musala oyo ya bino ba journaliste bomo bepsa ko musala na invitation na luma pe place na roli musala bomo bepsa musala ezala ba journaliste mususu lelo yo o ba noter l'émission na bango asala ta mususu 15 ans akitikaka mission mo na jeune mo bona mona ma souvent à nos théâtre bona kala no film ça li munene bo jeune mo no film ça li bumu boy asa émission ba analyse trop boy na mona ki pa petit na somo bona ni avant d'arrêter na kitambo ndiko mo kisengo boy petit na ken pia Ken pena petit na bonga na Guinée na mninga na parce que j'ai un journaliste comment journaliste na yebite so atangi la classe wapi na yebite pesika utati pour aux journalistes il faut faire de formation parce que ngana yebite na jargo na ba critères nini senga mutu il faut comme journaliste pour normalement na mutu mo wa uta na ndako na bango yelo ko ba yebi d'abord il faut être formé il faut étudier il faut être gradué il faut être licencié mais na ndengo ngana ko mona ba ma so ba moni mutu wana azama na mafinga bele bazo ba kotina na ba analyse mais jeune wana ole amita la vie na ye azaka na office na ye azwa ba jeune ba ba beno ba kota ba Kenya ba Tanzanie kuna asundola bango ya tangi pena komba petit wana likaso wana libungu wana na ebete petit wana likaso wana na ebeta abeta album kombo wana ndi na ebi amoto likaso na ebi amoto ngana bi o ba liaka mais kombo ya chroniqueur likaso na ebi likaso ba travailler na ba petit wana na option otangela ba petit mais muto tangi kombo eza ken piano donc si je comprends très petit wana ba benga ke mbuta likaso tu parles de l'artiste Mbuta Likaso mais il n'est pas chroniqueur de musique t'es chronifoite t'es ngala bien la casquette wana te yo so yo ka beti concert à l'époque il a presté vous avez image ouais image vous avez image des autres non on parle pas de lui de mettre ces images ici maintenant ngana zo bengelo ko wana fo ndima o mambongo na oloba donc bango na bavandaka wana masolo na bango na munoko na bango eza na artiste moko ta mususu azoka kabela bango ba $20 donc lelo $20 pour critiquer artiste donc il y a un artiste au lieu que tout ça la tout pour la musique na biso moni biso na Congo c'est to lingalité muta olinga biso ça donc si je comprends très bien il y a un artiste congolais ou akabelaka bango ba $20 ba chroniqueur ba chroniqueur te ba chronifoite wana ndeyo lobi apesa bango ba $20 bongo po ba sala ba analyse lukuta ya ko critiquer ba musicien eza bien te ndeko na ngai tozo yede ba musicien na biso te wana eza mabe so eza bongo eza mabe tozo yede ba musicien na biso te na yebite soki oza mutu oyebi ya musique ndenge ezalaka na bamboka mosusu nde bomonaka wana botala maki eta mosusu ba journaliste moko bavandi bandi pendant tant sous 5 à 6 ans batakaka artiste mo bino ba journaliste ezalaka ke omona ke mutu moko boye abimi na eta mosusu na poubelle moko ayepa na yo bani kotake vie privée artiste moko bote okoya na wana émission ndenge lelo oyo na Congo ekoma nango normal bino nyonso bokomana mino koyamba biyamba na baplateau oyambi na mutu abandi na koboya aza libre ya koboya vie privée ya mutu eza vie privée tant toyaka awa na bémission koleka toyaka kolobela makambo ya musique toyaka kolobela ba vie privée ya bato te jamais ngana koyaka na ba jansi po ikutu jansi luonda kutu yekuna boye yeboye na molandela na mwasi no mo bosaka na kuna eza bien te pe yo mutu ozo loba bonso no tali mambo oza responsable oza na bana tali belé na sima parce que éducation nino kopesa epa ya bana na oza ba batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Samedi 11 février, chers téléspectateurs, nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Je vous souhaite la bienvenue chez Congo SN officiel plus télévision. C'est ici que vous avez tout le temps
de nous suivre, vous avez l'habitude de nous suivre, vous avez l'habitude de partager nos vidéos. Voilà pourquoi je suis en train de vous demander affectueusement, humblement, de s'abonner chez Congo et Sengo officiel plus télévision. Je rappelle à tout le monde que la chanson Bizorbi, elle est déjà disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y, en procurez-vous, c'est très important parce que c'est parmi les chansons dansantes qui est en train de faire danser la République démocratique du Congo, de notre artiste Ferregola Nekaboronina Palzoria, le padre Motoya Yambo, figure emblématique de la musique congolaise, un grand rumbiste. Aujourd'hui, s'il faut citer les artistes qui font la fierté de la rumba, Ferregola, on doit les citer, Nekaboronina, le padre. Je rappelle à tout le monde aussi, le 24 juin 2023, l'artiste Ferregola et son groupe Jet Set jouera pour une première fois le stade Martyr. Vous êtes Gaulois, vous êtes gladiateur. C'est le moment de commencer déjà votre promotion. C'est le moment déjà de mettre la main dans la pâte parce que cet artiste viendra pour fracasser le stade de Martyr. Il viendra purifier le stade des martyrs, comme le Gaulois et le gladiateur est en train de dire. Voilà pourquoi, à travers cet entretien d'aujourd'hui, je vais recevoir Garçon Plaisir. Il est venu uniquement pour parler des actualités de Jet Set. Lui, étant que communicateur du groupe Jet Set, il a besoin de parler, il a besoin d'expliquer, il a besoin de vous démontrer la grandeur de son orchestre. Jean-Cy Luonda reçoit pour vous, Garçon Plaisir, que je dis bonjour. Ouais, bonjour vraiment, frère Nanga, Jean-Cy Luonda. Garçon Plaisir. Ouais, Garçon Plaisir et Mutamakam. Mutamakam. Si. Gaulois solo. Yaro Saranate. Makambo Kende Nini. Boni d'abord le padre Nekaboronina. Ouais, Jésus de Niance, maître du temple, au Bazobenge Mikolo, Bic Rouge de sa génération, à Zabon, au niveau Amikili, à Poto, à Kendaki, Kola la Pongite, à Kendaki. Vraiment, Rosala Moussala, à Zana, vraiment, Zosalara Moussala, donc bientôt, à Rosala Bon, au niveau à Kinshasa. Kalaming était Nakin. Bizorbi. Évolution dans les autres pour dans un monde challenge, ils ont continué kaka. Ouais, Bizorbi, vraiment, ils ont se comporté très bien dans les Rosaranate, dans les minutes où nous avons baboué, qui les a bizorbisés, donc partout le monde entier, vraiment, donc Bizorbi, quand il m'a ramené dans les Rosaranate, tel 6 jours après ma clip Bébimi, déjà 1 million de vies. 1 million de vies. Ils ont déjà signé la bénédiction. Ok. Bagola Baotalayo, Gladiateur Baotalayo, parce que les gens constataient à l'absence de Ferregola Nekaboronina, Palzoria, vous avez déplacé votre siège, vous avez déplacé les artistes pour aller répéter dans ma campagne. Expliquez-moi pourquoi changement wana, parce que Batoubaïbi que Bayara beau vent, et vous savez qu'il y a 3 après tout à beau vent, subitement beaucoup mis dans ma campagne. La raison est nini répétition et comme dans ma campagne. Ouais, Jean-Cy Luonda, moni ezaki na absence na été, ezaki yenda tika kibiso place wana na place na ma campagne wana. Place to comment ko répéter na bon voir wana, comment mamuke. OK. Ndenge vraiment biso to lingela kama na biso ça là, ezaki pe place moro boye. Ezaki lola, eza terrasse, mutu nyos tout avec na 3 rokota asombi bière na e avant de na kwa moko boyena petite sœur azomela ndenge zala kaka ya omoni ke tout tala ki vraiment il faut to kende esika moko o eza bien vraiment o eza classe o vraiment to zo répéter mutawe baté ndenge ni to sa makamna biso ezalaka ke jour ke ba mona banderole mati faire rigola obeta place boye kutana ba golo ndenge zala kaka to na ezala vraiment place moko ya robomba. OK, si je comprends très bien, la place vous répéter la marque campagne ba fanatique bazo yate. Bon, bah fanatique bazo yate, mais batokati bazo ça bureau bazo la net bureau ta presse bazo kota bazo rota la ne ba mission no autre affaire. Mais bon privé ba fanatique o ba mesana vous allez tout le temps avec les artistes bon privé bango dans mikolo ekomi plus réseaux sociaux que physique. Bon, to prouver ba fanatique pour le moment vraiment to sepela qui ezalana no bongo na c'est to petit concert na biso to zala no bongo na stade des martyrs to obima ba omona biso sikoyo ndenge ba mesala omona biso. OK, je crois Nekaboronina est en train de suivre cet entretien. Je te salue affectueusement. Bientôt à Kinshasa, l'artiste sera là. Est-ce que Sophie Rigola y est? Les portes seront grandement ouvertes pour les fanatiques. On n'allait pas de retour, on n'allait pas de regarder dans le stade de martyrs.
Bon, on dit ndenge toza boye, biso tozo travailler na absence vraiment ya patron na biso to kanga ma bogoté tozo travailler, tozo bosser vraiment dire na ndenga osaranate. Dès que l'artiste azo ya bon na niveau ya Kinshasa awa tozo banda ba préparation ya concert au toza na bon na kati ya stade des Martyrs. Moni préparation esengara vraiment il faut boza les sika moko boza bino moko bozo travailler vraiment jour en bobimi mbala moko pour ezala bien. Ok. Le padre Nika Bolonina Palzori le 24, ça sera une journée impérissable pour le gladiateur, pour le Gaulois et puis pour le mélomane de la bonne musique. Binomoro à l'interne. Ozo préparer événement en année, surtout bino bureau administratif. Événement on a beau préparer en ouais, biso côté na biso vraiment toza ba DG Blaise Polo, ba Pichu Botoko, ba Dieu Merci Gata, ba apprécier les presse présidentielle, toujours préparé en vraiment kitoko nazo signaler ba Gaulois public to lingara biso to lingara vraiment la bonne musique. Jour wana vraiment bon mona no salamati na kata stade wana, bon mona vraiment makambo ya sika donc préparation isa vraiment kitoko na ninga osala. Préparation isa vraiment kitoko. Siko promotion officielle. Et Kobanda, quand qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que nous avons toujours mon Yozo Lobelarango, toujours mon Bandiko Moussoupe Baolobelango, mais officiellement, ils appellent que le bureau administratif, Bengi, Panzi Sango, Bengi, influenceuse, pour commencer le go directement, que Batupena Banda promotion. Parce que jusque-là, Zarara, Biso Bato to reconnaître que l'artiste prestera le 24 neto lobelaka. Mais ça peut na o ba oze là bas ezwa katuku bianza po ba banda koloba. Parce que pour na batouana, qu'est-ce que vous avez prévu? Il faut qu'on faire azonga pour il est en train de rentrer là ou bien ezara ke bino moroka ndebo salara promo na ba tête d'affiche na bino o nenge zalelaka. Parce que to yebi batu oyo batu balobaka que ils sont le tête d'affiche communicationnel de Ferregola. Il y aura encore d'autres gens qui viendront pour accompagner cet événement. Ouais, alors, promotion, les 3 max, dates au patron de Ferregola à Botama. Les 3 max, ils appellent sortie mondiale, il y a album Dynastie, deuxième volume. Même les 3 max, vous allez payer billet à Stade des Martyrs et Kama. Même les 3 max, vous allez déjà trouver sa mot d'ordre dans la fanatique de Bisso, opération Matza Banderole. Donc, dans le côté tenu pour moi, quelques bateaux pour travailler. Ouais, tout ça, c'est la rare dès que le patron de Bisso a comme à niveau de Kinshasa, on a surtout ça la réunion, on a trouvé Ndengi to Kotambusa, moi quelques bateaux, nini autre côté ça, mais la minute où déjà chercher la presse, l'aura tendance soit à niveau de Mikili Poto, Ayaki, Aza déjà na kati Kinshasa, Awa, semaine où banda déjà fait école à l'impérateur de la rumba congolaise, à Osalabo, à Kinshasa, Awa, pour nous voir Ndengi to Banda Maramapsu. Est-ce que déjà vous avez prévu aussi une liste, tellement Laura Aza Awa déjà, à Kinshasa, je le salue affectueusement, depuis Aïe. Avancement, changement, stratégiquement, depuis aïe, est-ce que Abandi déjà Koloba, tout ose la rande ferraya? Bon, pour le moment, ndenge boyeto zela na no yé moko ndenga roya donc semaine ka oyo suka yé na sire bo mona sko to démarrer ma ramneus tout ndenge zala. Jusque là, ba misu batikali no bouche B. Toujours yé moko maître du temple mukuru makam. On va parler maintenant de Dynastie parce que Dynastie volume 2 et Zobima, malgré un changement et Zali, la ligne qu'on a eu est-ce que Bill Clinton n'a pas crié à la dynastie, est-ce que Ekobima tout est long déjà pour relaxer tout changer l'histoire, ça c'est ah ok, donc il a commis un slogan, ouais, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Donc ça c'est tout évolué. Tout évolué. C'est quoi cri naï? Ah ok, nango tu as déjà cri oh a PC les de 4 ou bien cri on a to kabela ki yango checker un album na eza ya terrain. Pour to ki yango pe sukuna et pas album na eza na terrain yango to pesa ki yango eza na terrain boyo ka cri na album na. Ah ok. Na mon épée changement et sali base animateur à Sika.
na kati ya dynastie. Ouais, animateur bali on eza ba surprise au monde na marketeur na rôle karaté qui na banda ko dévoiler ba secret. On les a produit na biso to linga jour ko bima ba to ba découvrir. OK. C'est ça que produit bimina ntenga d'ailleurs na bandi ko dévoiler ba secret. Spécialité ya dynastie à part kosangana il y a artiste ndé basangani diversité wana eza bien mais et là où est quoi attirer plus batou la dynastie pas les fans mais le mélomane de la bonne musique ezani bon bato balingaka la bonne musique eloko ko attirer bango eza que moi ndenge ke eza na kati ya dynastie wana ndenge ferikola abenti JDT Monopwe bayimba na kala bana ba maison mère ba ko yimba susu na kati ya album dynastie abenti susu Serge Mabiala donc bato balinga ba yoka ndenge ni ferikola ayimbi na Serge Mabiala Soleil wanga ba imana faire rigola na kati ya quartier latin. Siko ba ye ko yemba susu na kati ya dynastie donc métissage batu ba lunga ba somba dynastie ba yoka vraiment mamoisa na kati wa dynastie. Ouais. Je suis en train de me poser la question oui, malgré dynastie, ils ont projet à faire rigola. Il a fait rigola. Tout ça rappelle la dynastie volume 1. Ouais. Est-ce que volume 2 et que tout fait volume 1 t ouais, parce que jusque là bas clip il y a volume 1 dans le silité volume 2 et que tout fait volume 1 t volume 1 ils se comporté vraiment très bien sur tali na niveau ya ba streaming ba Amazon volume 1 ils se comporté vraiment très bien au moni ndeko nga chasi lo na biso to beta musique lelo musique mo boté qui au beta musique comme na tamo bo au mo lo baké na sala va succès mo boy mais tam sur na tekara disquette so to beta musique oyo to ça succès au sentiment que elo rezo kota mo ba parler ba marambozo salama marambozo qui ne ma qui toko donc volume 1 na ndenge mato kindeleli tu seconde to kindele ils ont vraiment très bien album ils ont teka maloko la mapa maramtozo qui kitoko pour na ba clip bientôt bah aux intégralité à ba clip il y a volume 1 bon on a vraiment niveau de qualité à ba clip maintenant on la sing again tam c'est ça déjà mais au moins on a la traiter. Ce que je suis en train de me poser encore de questions na habité sur du bureau to ba fanatique pe bazali ko se poser ba question est-ce que volume 1 ya dynastie bozo zela to boza pe na posa ezo disque d'or. Oh, tous en a posé sur disque d'or album ni volume 1 de Jésus qui est très bien ils ont vraiment qui toko donc kala trop et cause disque d'or après combien de temps? Bon wana fona zonga vraiment no calculer na landela ndingi ma mangozo qui mais kala trop te ba golo baza ko sepela te ndenge yo monela tellement au landeli penzate s'il faut estimer au mon appena net botona en février ce que bi ou estimer peut-être bon il faut pas payer dans stade des martyrs on te représenter votre disque d'or même ah OK et ça bien hein? Pour gens on peut apparemment comme bon présentation et disque d'or comme on ne faut pas dans la 4 stade des martyrs bon on a mato continuer disque d'or on a certifié na nga saramate parce que certifié ça mo lelo pas te belé bon mon le roi moi sika yango ce que ça ba mo et salama na ngozaka ki batunde ba trop bien on de donc batu ko maison nini oyo et ezoteka volume 1 dynastie oyo ça en sorte que baza affilié pena ba maison ya disque d'or na habité ko appelé Snap to ezana ba maison mususu bon pour le moment c'est la peka Snap hein. Bon pour le moment maison nga o nga na yebeli maison oyo produira biso eza maison Sony mais na katina na quantité fo na luka Dieu merci gata na mekarola de la pa Tracy les a post présidentielle tout mekaroye bela na na katina na sokiza maison nini oyo eza na katina pour le moment na koya na TVT pour na koloba likambo tam susu na yebi na katina yango te moni TV za mbeli ya minu mibale ni matsara mutu ekitsara mutu tant on le na TV fo ba eloko ni koloba na TV. OK donc j'ose croire entre guillemets soyez patient. Mais ça va le 24 juin. Tenga la bi
donc on a ça ba golo ba se préparer déjà va se préparer pour makambo pas se bandi que ba mon appena ba on a to koti na kati to koti mana disque de diamant disque de platine ils avaient problème tous artistes faire rigola mon nga lelo gaction plaisir muta makambo na zana fier premier artiste na za et pas na Oumelia ça est combien de temps déjà ti na rolo bati na Oumelia une photo yebat ti na Oumelia 10 ans ti na Oumelia question facile hein? Te na umeli ma da na rolo baté mais na biso ka c'est ko bosani nde te na bosani te mais na biso ki na umeli parce que depuis vous en a fait rigola vous en a jet set quels sont le point positif et le point négatif où ezalaka to ezali na entreprise la société ozali ah on va expliquer ma place sur la bah point qu'est-ce qu'on a un point positif selon appréciation il y a travail naïo envers le padre envers le fanatique envers l'entreprise côté positif na musala naïo ndenge na sela musala na ngai quoi ouais ndenge na sela musala nga vraiment côté ya fanatique nano nga gaction plaisir so moninga boye donc ba benga nga chouchou de Gaulois ba Gaulois ba sepela na ngai tant na kana le kana na TV mingi on na vraiment côté kana image ya artiste na ngai na kana TV teke na ye pona pesa programme na ye na ba lokota ba makamu souté nga na kana na ba ni côté ka image ya artiste na ngai donc yango ozwana no blamte depuis au banda na banda mbala moko vous avez suspension P oui non ça vous avez déjà vous avez 12 P déjà 12 nante yo déjà au 12 ans mutu na 12 ans mutu te na sala monte et pas la musique ma moyen là et pas la musique zara qui et le côté la mutu coller comme ça na ezala raté so yebiga musala biso soko yebiga musala na yo donc yebi musala donc ça ne le moko te o ya matelo likolo ke o yebi musala na lo mo matelo likolo za depuis banda et pas faire école nini oyo yo osepela na mote o batutu ba yebi ke non à haute voix o yebi ça faire o yebi ça administration parce que c'est logique. Et là, on a CP à l'Angleterre. Oui, c'est les padres, non, patron, acte oyo, et les cas qui jouent tel, boy, la CP à l'Angleterre. Exact. Mais au bomba. Tu na bomba te. Ceux qui Cambozali na loba. Nga na hypocrite. Déjà le bas commet des faux. Na loba. Na et pas ya patron nga. Ceux qui Cambozali bezali na loba. Kasi na tout ni combien de fois déjà ebisai. Plusieurs fois. Parce que les artistes sont tout le temps habitués aux éloges de leur bureau. Mais ça n'a trop d'éloges. Maintenant, les Kamboza pembe pour... Nga so temps les Kamboza li ma pembe ya roloba na loba patron tala boy. Pesa msuba loba na se. Po biso patron na biso za leader mo boy oyo. On ba leader ba artiste belo mo na baleka tam suna émission na yo boy. Tam suna patron na bango ba zwa ta chance ya revendre boy te. Parce que ngai patron na ngaza social na nenga osaka na te. Aza mutu. Mais ndenge ma revendre ki bo moto. Ayebi ndenge nini ba fanda kana bato. Na fanda na patron na ngai osolo la so ezali ya osolo la na oya na osolo na ye so ipe logo pe ezali ki na yo kuta tam so patron na ngai azolia na oya pe boye gaction plaisir soko na mabo bo vandi pe bozolia donc yango na sina bolingo et salama déjà et salama mbale belé donc so ba filmaka na ko ba no filmer na ndo la ça donc quand on a ça yo mambo yo ngana mona ka pa na ye na ebité ceux qui ba musicien mususu bazana ngo mais ngai na ebité ni ne regretta ko regretter Ani l'orchestre ko regretter déjà regret mon te regret ça te tant que ye moko faire rigola mukolo makambo azana biso regret ça te regret ko sala lelo ceux qui lelo ko akangi bisaka na ye alobi ke à partir à lelo gaction plaisir na tiki musala oyo botika la bosa na bino na ndenge na bino tamsu na o regretter mais ce que ça que ya zaka kana biso ne lo na o regretter est-ce que ça na réalité o et comment l'orchestre oyo regretta ko regretter ça te ponga naza ngande mo nga mingi na tala na ye mo mutali boso OK
so yele lo zate a wana ni na ko regretter mais le kola ya zali. Est-ce que le bureau administratif déjà est décevant par rapport à projet, par rapport à leur mot proposé mais pas accepté? Non. Vous avez vrai. T'es dans sol. Vous avez non sur la pembe. T'es dans sur la map pembe non. Non. Est-ce que batu o ba les carana ba média bato ba lo ba tout o na bato ba lo ba tout ba par rapport à comportement administratif, il y a groupe Jet Set. Qu'au juger c'est trop dire mais s'il faut le bas par rapport à bato ning ba lo ba agissement il y a bureau administratif, il y a ferré, ils alarana ba quoi ebelé selon le genre ne ba lo baka parce qu'on a vu qu'il y a une entreprise qui a quoi qu'ils ont raté mais ba lo bara plus yango za comment le roi quotidien na habité jusqu'au temps au monaka ba acte wana ba comportement wana yo agissement na eza na c'est là qu'il y a une petite réponse j'en suis là les alwa ngana yo to mo sina mobali tout ça mana tamo donc tout ça mo sina mobali to vanda ba mbula to sala ma bien to sala ka ermo rabona ne pe so mo boye sala boye kuma ka ke so to boye ngana yo na mo ba mabe mo boye alongwa na osela ngelo ko teme obo sentam subulamu oyo ngana sala ki tam susu ezala ki mo la yango yo kinde pisa ba mère mo provision yango kinde chala ndako mo lichi yango lata mo boye donc eza melo mo boye elo ngana osenga kana ba musicien biso lelo yo tango ozapa ya musicien tant on a pas musicien quand ça que ce que longwe au lobby biloba loba moko boye au kosi ba maramo boye ba fanatique au tant ba gaulois ba gladiateur ba longwe ba landi ba komi ko kumisa yo eza na ngolo côté musicien tant longwe na orchestre kumisa patron na yo mutunios tout azana moi ba maramna mais kumisa patron na yo lobila maramna yo sala fina yo asika au mona ke nzamba opambola maramna yo sala bien donc au long orchestre obani ko loba biloba loba moko boyena ba mamba lukuta pona nini tangu o to vana na kata ba orchestre to loba ba mabe ona teke ngakutu boye hypocrisie so pourquoi to boloba tango longwaka ni bokoma ko loba makambu oyo zaya ko leka mabe na orchestre bo mo loba ngo libanda bah il y a un monde qui n'a pas si conseil parce que ça quand tu as un orchestre au lobelo au monte tetambo lamu bakabela mbongo basalo boye bapelo car basalo boye au lobate parce que lobi tango longwa obani ko loba biloba loba oza mutu ozala ke sika tango longwa sika okay obani ko sama rapna yo boaka ba fleur esika na zalaki bien loba vérité ndenge makambo esayela parce que pourquoi bino bato oyo nanu bolongwa te so boza na orchestre s'il s'agit de parler bolobaraté mais botonga tengana vrai que bo créer pena clic ngana za vrai ngana tonga te ngapina za na clic ba tute ngana za kanga mo ngana kana mutu te na yaka kana tanga musala yo depuis banda bat baba na olongo orchestre na mutu monte aloba ke ngamna la longo orchestre pour na garçon plaisir nan te mutu aloba te rotambusa ma micro na bato tu balongwa ba tiko betelo kumbura na ndenge ya nani oyo komone loba maratro invité yo mtozo apprendre yo no yo kateke na longo orchestre pour na nani ante to ki parandete te na landa to za sambla na zalaka mana net na landa parce que yo ka déjà nani te na ke lote la artiste o nyoso ba longa jet cet artiste nini oyo monara en lui il a l'ingratitude bonaza pona ofula batute ngana za pona ofula batute tso ya minga boye na ye awa pona kolobela mambo faire rigola na za awa pona kotanga makambo ya batute moni muto ya zaka biso de susute akenda donc ngana roya na mission tiki na vandi na mission bona ndo tanga kombo to so la mingi masolo ya concert na biso to na ngo le 24 juin concert historique mama solo na za la conducteur ya émission na ebinde nini to kende na ebinde to bandaki place wana to utagi mais to chité pe wana ça non problème te to évoluer toujours évoluer ngana ko fula batute muto akenda déjà ça rasuna biso fula batunde ko fula muto ya tango tanga kombo na eti bon muto lo ba mabe ya patron na yo vraiment
Ah? Junior Dao 4 fois. Te mutango na ebi. 4H. Te sona ebi mutango kana minitso na si na hotel sera mindu kimbala. Ok, to kesikubo tout ça boy pour tout le monde la maman fou là parce que il faut y baraquer, ils sont musiciens. Te ngana za akatse bureau. Vous avez le bureau administratif. Langage na yo faisait apna administratif. Yo raisonner le roi bandoulement ne ba raisonner. Te ke na fou là. Te yo fou. Ngana za a pona kotanga ba kombo ya bato. On a émission yo ba. Nde na yebo na ko teka produit na biso bizorbi oza na terre. Exactement. On a fait rigola. Na lobi boy. Parmi les artistes oyo lelo bazo évoluer avec leurs propres ailes. Artiste nini oyo monaka. Binon administration. Na jusqu'au yo o monaka benaki ah non. Lui, depuis, il a décidé de voler avec ses propres ailes. Il fait la fierté. Et Jet Set. Bangonio sur sa fierté. Bangonio. Bangonio, c'est ça vague. Tu n'as pas dit Bangonio, c'est pour nous. Papa n'a qu'à faire libota. Ok, on va dire moi non boy et pourtant tu vas pas. Et ça n'a pas na OEP. Babimaka, bazo manquer respect. On doit être vrai. Parce qu'il faut que ça n'a bango ce qu'on a dit. Merci. Il y a ce qu'on a bandi. Chiquito, à ça la fierté, il y a Jet Set, toi à ça la fierté. Parce que ça la bana au ba boti bango et pas parents au ba tout ça la fierté Jet Set. À ça la fierté. Oh Chiquito nous sommes tout fabriqués. Voilà, merci beaucoup. Nicodème, à ça la fierté. Pour Nicodème, nasi soza muto yema ma musique bi Nicodème ndenge to zoyer na ndenge pe to sala ke to komisaye aza produit na biso. Ya moi ce qu'on a na fierté ou fierté té. Tu as ça la fierté parce que to boy na boy so na moni Nicodème boy na mona patron na faire rigola déjà. Pour na boy na rota na biso momo boy à ça la fierté té yo lobaki à ça la fierté pour ba. Mais la bien to évoluer to fond na te que to ba. Oui, on évolue, il y a on a lobby to évolue. To luka to sola. Jani Pacha. To sola ko Jani Pacha kitoko. Fils Métiol. Kitoko. Vibration. Sola ko papa. Kitoko to kitoko. Na mon DG Bless pour le coup ta combien un message mon vote. Ah OK, tout temps on a ce message. DG Bless pour la combien un message de respect. On va lire le message. À partir déjà les 3 max donc ba billet zo banda hotel kama ya stade des martyrs les 3 max on a sur le jour anniversaire anniversaire donc to sala wana ndenge sala ra bureau nyos tout okutana wana vraiment merci vraiment DG Bless pour toi évoluer papa. Ah OK, évolution ça qui tout ça qui na vibration. Toi évoluer papa. To osonga ka place wana te bango tu basa msala kitoko to sola. Parce que nana mutu oh salam sala oh lelo baza ba bon chanteur. To solo là. Mais mutu oyo a aussi la fierté orchestre était parce que ça na bana oh ça qui oui papa nga za papa mais yé azo défendre nga malade. Bien bango tu bana bana biso papa boya bana te. Bango tu bana biso. Ko défendre. Baza bana na biso papa. Papa boya bana te. To so là to évoluer to so la moins important. Oh c'est important. Ti on est mamudé les cas. Parce que net va vite imane les cas nenge ba mais à couper les cas moi to lobelango za te. T'as une minute sur le bisorbite. Voilà, c'est l'actualité. Toujours le bisorbite est kangi par tout le monde dans ces bisorbites. T'as un gars qui a pesé donc il y a beaucoup. Nakota fiesta, nakota uniquement, fiesta bakanga. Nakota news tu anata avant bakanga nakota news tu ana. Ngana ka mutu tege na fana kit na yo na bandi loba bote. Ngana ma gaxo nakota na million. Bangwa sumana na tambola partout na tambola na mona ke bisorbite des coloniser mokili. Biso coloniser mokili. Parenthèse oyo tokangi totikeli yango ba gaulois ba gladiateur bango bayebi bato ba oyebisa biso ba osa la fierté na ba osa la fierté te toujours avancer. Aujourd'hui la science et la technologie est en train d'évoluer toujours mon évolution ya makambo nezo kende avant na ya la technologie la science lelo il faut tous vrai. Nga no lingani mambo bomba te ka son plaisir. Yosko hermoso me mon cache. Solo Yoso fongwa mi nga pe na fongwa mi. Solo la kasi to solo. Oh ni me fongwa ma. Loba. OK. Les deux artistes oyo. Balingi lisusu te hypocrisie. Parce que somme ta ligne hypocrisie te alobara toujours. Les artistes oyo, tous les artistes oyo, il a refusé le chroniqueur de musique va citer Bakombo nae parce que bazali ko citer Bakombo nae pas avec valeur selon
l'artiste Koffi Olomide, parce que moi dans la liste je suis pas là. Est-ce que Jet Set, vous avez aussi le genre de chroniqueur Oyo, ils ont la liste moko ils ont coulisses. Oh bo chichotaraka ye pena émission na to lekate ye ninga be maramna ye kutu donc zéro ye maramna biso yate. Est-ce que vous avez aussi une liste pareille Oyo ils ont dans l'anonymat ou non bimate? Tous on a côté la Venam Soferam. Yo cité no komona eti. Oh, on a fait la biso. Koffi Olomide. Tenanga ye bakaka. Tara fait la biso boga. Tenanga ye bakaka. Soto zongo ta fait la biso Ferambo. Ndoranga omoni lelo musala oyo ya bino ba journaliste beaucoup mo pepsa pe musala. Na ibité sur na le ma be place na ko limisanga. Beaucoup mo pepsa musala. Ils ba journaliste mususu lelo yo. Oba nota l'émission na bango. Asala ta mususu 15 ans a critiquer mission mo. Na yebite osa jeune lelo yo ba para ba bimisa ba mbongo ba sala ba ndenge nyonso otanga na ba ifasi ke otanga na ifasi otanga na ba ina otanga soki ba wapi bon ba place nyonso tanga wana futa ba minerval na yo ke ofanda na plateau mo boy kaka oli otombola musique ya mboka na yo osala ka net odimne musique ya mboka na ce ko dimne mabeso mais ceux a critique mais na bitango ozo sala ba biloko bongo est-ce que ça ozo tombola ozo matsa kosala ya contexte nini oyo ondengezala ya ba critique ya ba jaro wana omona na jeune mobo na mona ma souvent à nos théâtre bona kala no film sali bumuli bumunene bo jeune mo no film sa li bumu boy asa émission ba analyse trop boy na mona ke pas petit na somo bona ni ovanda kana na kitambo ndeko mo kisengi boy petit na ken piano ken piano petit na bonga na dine na mninga na ita jeune wana ya théâtre wana kuba sala na bata kizenga est-ce que kizenga ko sa analyse te na lobby ya théâtre jeune mo ya théâtre jeune wana ya théâtre wana c'est moi comme musicien c'est le afulaka ye abimisa ka epe abimisa premier album na ye c'est le mutani la ka epe pesa makam c'est bon jeune wana soki likasu wana comment mutulikasu ko abana au film salibumu série no série bana mindele ndo renier ya papa chéri ya sera wenge musique nezala mututo akoma na libumu non j'étais pas qui yo zala bate bon jeune on sera na idéologie na ndo film salibumu asala pe orchestre na ye banini comment on attend mon jeune wana aso ba musicien parce que jeune ngo aza journaliste comme journaliste na yebite so atangi la classe wapi na yebite sika utate pour oza journaliste il faut faire de formation parce que ngana yebite na jar na ba critère nini esenga mutu il faut comme journaliste pour normalement na mutu mo auta na ndaku na bango ye le ko ba yebi d'abord il faut être formé il faut étudier il faut être gradué il faut être licencié. Mais na ndenge ngana ko mona ba ma otala so ba moni mutu wana azama na mafinga bele bazu bakoti na mamba analyse wana so ken neti jeune wana ole amita la vie na ye azaka na orchestre na ye azwa ba jeune abatu amema ba kota ba Kenya ba Tanzanie kuna asundola bango banalise osala yango wana wana jeune wana journaliste amemi ba ke abamisi azaka pe musicien azaka musicien amema batu akenda na bango ba kota ba Kenya banini wana ole ba biloko muso akofanda pe na plateau bon neti ngamba boye lelo ndo to na plateau na sape ala analyse na ngai lelo na so bana batu na mema bango na bamboka wana na tika bango ba famille na bango ba makolela ngai ndenge nini mwana biso banda kenda boye etilelo ba famille wana tilelo ba kana souci ya bana na bango mais ba congolais ils ont toujours l'habitude de fuir ce baki na mboka ba pa asundola bana batu akima aya kozonga comme journaliste atika copie ya musique OK joute faut ba bien journaliste ba comme chronifote trop bien on va chronifote ba o ba vanda kana so 4 ans trop bien on va chronifote donc bango na bavandaka wana masolo na bango na monoko na bango eza na artiste moko ta mususu azoka kabela bango ba $20 donc lelo $20 pour critiquer artiste donc il y a un artiste au lieu que to sala to pour la musique na biso moni biso na Congo c'est to lingalité muta olinga biso sate donc si je comprends très bien il y a un artiste congolais akabelaka bon ba $20 ba chroniqueur ba chroniqueur te ba chroniqueur wana ndeyo lobi apesa bon ba $20 bongo po ba sala ba analyse lukuta ya ko critiquer ba musicien ils a bien tende kona ngai tozo aider ba musicien na biso te wana eza mabe so eza bongo eza mabe tozo aider ba musicien na biso te na ebite soki oza muto yebi ya musique ndenge zalaka na ba mboka musunde bo mona kana botala maki etam susu ba journaliste mo ba vandi bandi
pendant tam sous 5 à 6 ans batakara artiste moko. En fait, il y a des émissions, il y a critique. Et ça la mais à 5 à 6 ans 7 ans. Il y a une émission spéciale. En fait, au moni net aux araboé, net aux ça l'émission boy. Tous a un cahier de charges. L'émission c'est quoi ça à 10 ans. Ils ont une émission critique. Mais est-ce que tu as la même émission? Dans la Canal Plus. Oh, on a ba chronique tu vois. Soit tala bango, ou tala mana ndenge ya makabo yo, otangi la classe na yo, o ba parents na ba futela au mineur. Parce que net aux aboyé, to ça la paix émission. Tout le monde a honte. Ezalaka na yango, ezalaka na yango. Eza moquerie to zo yango. Ouais. Il en était 2 ans, 3 ans ka combo artiste moko. Ah, ce qui est tant que tu es déjà comme artiste pendant une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce que tu as fait ici, tu es artiste basé belé. Ça va faire les pâtres. Artiste basé belé. Ne tu fais rigolo, so tu attends ba analyse na bango. Azad affaire. Na rocha ta ba 20 ans. Oh là là. Ce qui est kaka combo na yi, kaka combo na. OK. Voilà pourquoi maintenant ma question était celle-ci. Est-ce que vous avez une liste? Vous avez la liste Oyo, vous dites que ye na makambu na biso akoki oyate na mamu na biso fo akoki olobate liste eza na kati ya motema mena ndenge ya obimisa boyete te wala c'est na yebi ke sika na sola no professionnel na sola no na yebi ke sika nga na ko tshalo kolote et sika so na vertir baza batu ya ba na koma na en fait na lobi boye toto sungana nga na olinga te oloba osola longa bandole man na tanga ba komba journaliste na mission te nga na lobi te nga lobi kotanga te nga lobi boye. Est-ce que vous avez une liste où vous officiel que musicien na bino fait rigole les padres à kokyo les kan émission ya XT ya YT ba accompagnateur ou ba accompagnaka fait rigole ba role kate biso pe na makambu na biso na makambu na bino nezaka ba événement na bino bango ba ro yate to bango ba ro lobela yango te positivement ou négativement bazali bazali po yo moko noza boye oyebi bien que na kati ya Congo te longolango te yoka oyebi yango po tozalaka na kati ya Congo parce que ici vous avez cité le nom de Ken Piana yoka na ibsayo oyebi yango bien na kati ya Congo wa to koma na ba journaliste ya Kingandi malgré tout yo saka na parti pris te yo journaliste ya mutu nyoso oyambaka mutu nyoso mais oyebi yango bien que journaliste yo na ata na plateau na ndenge sana azana mission so ya marati ya maka orchestre wana mako bana na bato ne kingongolo na ye abandia ba drummer abandia bato sentia ti ya romanta azu leader na bango après abandi zo masunase oyebi yango bien na kati ya Congo ezali journaliste oyo ayambaka bato ya Kingani journaliste oyo ayambaka bato ya et bon est-ce que ça peut na journaliste oyo nengo lobi abandaka banana kingongolo ti na likolo oyo ayambaka bato affaire asate azate so azali tengela est-ce que tableau to liste ya bata bongo na bate et pas na biso te basate pourquoi pas bino pe bro créer bato bongo te tous en temps créer bato bongo te biso on a avantage orchestre te rien on attend parce qu'on a liste biso to saka musana biso poto sa public ba linga biso OK bien parlé donc si je comprends très bien parce que depuis tu as commencé à dire et puis à expliquer otenga kombo Ken Piana donc si je comprends très bien yatangi pena kombo petit na likaso wana libumu wana na ebiete petit na likaso wana na ebiete abeta album kombo wana nde na ebi yango te likaso na ebi yango te ngana bi o baliaka mais kombo ya chroniqueur likaso na ebi te likaso ba travailler na ba petit wana on a option otangela ba petit mais muto tangi kombo eza Ken Piana donc si je comprends très bien na petit wana ba benga ke mbuta likaso tu parles de l'artiste Mbutalika. Mais il n'est pas chroniqueur de musique. T'es chroniquoiti. T'es bien la casquette ou nate. Yo soyoka beti concert. À l'époque, il a presté des événements. Ouais, image. Non, on parle pas de lui, de mettre ses images ici. Maintenant, on a bengelo ko na fondi ma o mambo na oloba pona oloba mambo. Parce que yoki oyo lobby, ba peut monter la. Parce que ngama na rova na plateau na okosa na oloba o na yi. Si je comprends très bien, ce sont de détracteurs de l'orchestre de Ferrigola et de la personne Ferrigola, de l'artiste. C'est l'histoire là maintenant to naza ta ofanda teke na fanda kana ndo calculer batu mobo to sola mambo donc baza batu to changer page to changer page baza batu on a liste d'orchestre
ba on va lobela makambo na binoté ba roya mam na binoté c'est un truc Ferrambo de asali liste na yenga na koleka teke pona koloba ke biso peto misi liste na biso te o Ferrambo sali eza makambo na ye biso peto sa makambo na biso te biso to lingika komoni il faut être vrai monde ramba misi liste bon biso pe photo misa liste te to na lobité obligatoire. Mais aux hommes, ils ont la réalité belé, non, quand en parenthèse, non, la kangi. Je veux te dire quelque chose. Les gens ont battu belé, comme ça la buzz derrière le dos des autres, dans le sens. Nous sommes rosa là, tout ça est ennemi, tout ça est en solo, tout bien tout solo là. Mais tu comment on a besoin de 100 mètres. Nous avons comment profiter. Na 100 mètres, on a comment on a bobard, n'importe quoi. C'est mieux de dénoncer de gens pareils que Neti Glazeis un chroniqueur de musique mais ceux qui coopèrent raté ça na place non ça na place na ngai pourquoi au côté ça comme on a makabno il faut dénoncer au lieu d'être Jean Silonda to quand la parenthèse vena biso Kofi Olomide Sonia Mbeli vena biso Bogar a outil déjà comme ça liste na yi ça te que le roi fait une liste de lobby ngal le na le canal ba ke tala kingani biso sala makambo na biso po batu basala kité biso sala makambo na biso selon ndenge to tam sa makambo na biso na minute on a temps pour calculer ba makambo na news tuté to sur la masolo oyo ba golo bazo zela minute et ça bongo le 24 juin to kuta na kati ya stade de Martyrs ça concert historique ben ça peuple congolais peuple africain billet à 5000 donc là c'est comme beaucoup ils ont 50 ils ont 150 ndenge za parce que loko la biso to ateke teke moni mabelo nde to fandi boye nde to solo ngala yo ya mabele na biso parce que na ndenge afana banda ko bengisa bato bamboka ya libanda abana na plateau de bateke bando bengisa ba fanatique na biso ba golo plateau de bateke na ba fanatique na biso ya maluku na ba fanatique na biso ya nsele na ba fanatique na biso ya mikonga na ba fanatique na biso ya bibo après ce qu'on a bani ko bima libanda ndenge zalaka tant na koti libanda na ce qu'on a na koti ce qu'on a ba pays d'Afrique tant on Braza ba Côte d'Ivoire tant on lobby Marama Belé j'en profite affectueusement de saluer le maître avatar, l'homme qui contrôle la terre, l'homme qui vend le terrain positivement, l'homme John Waka affectueusement parce que au moment on entend comment muto na ngatanga elinga ba kombo belé ko na ndenge mo bien ya ndemo wana fina nga Willy Musheni na Bruno Lubika mbongo so yo tanga banana otanga me ngala na bat mutu mo nga natanga sikoyo c'est tanga na ponga na sana ngapena uzana aux espaces nanga ninga ça vous émission na haute. Je salue affectueusement Maître Avatar. Quand je parle de Maître Avatar, il est en train de contrôler le terre. Parce que lui, le sol et le sous-sol lui appartient. Je confirme parce que si vous avez vraiment besoin d'acheter de terrain, de carrière, contactez la personne qui est disponible au nom de Prince Dadou Kinzonzi, que je salue affectueusement, humblement. Si vous avez besoin de construire les écoles, les hôpitaux, les orphelinats, nous avons des espaces dans la ville-province de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Nous avons des terrains, même dans de provinces. Lui, il nous suit depuis quelque part dans sa résidence avec une bouteille de champagne. Calmement, paisiblement, avec douceur, accompagné de sa femme, la Blanche-Neige, maman Jenny Pirette, que nous aimons beaucoup. Tous on a annulé. Maintenant, comprendre déjà, Torope s'appelle John Wakambote. Ouais, John Waka, wana Gaulois descend. Gaulois descend. Donc, Moutebeba, les Gaulois faire. Moutebeba, mais la nenga ma bête. Azalara déjà. Vous avez quoi utangira koto tro Congo central bandundu pe bali te omoni babandana na isika o mutulu na bakunda la charité bien ordonnée babandana isika mutulu na bakunda bandundu bali to na bagolo ba partout to na bandundu to na ba Équateur to na ba do partout basali stratégie promotionnelle il y a des événements parce que ça na événement oyo et les cas qui avant il y a fait tout le monde qui communication nango tout le monde qui déroulement nango s'il faut bino beau copier mais beau zoya malamu
par rapport à l'événement où il est kaki bozwa il y a malam mon événement ni il y a stade des martyrs il y a où il est kaki il y a Vincent Vincent a bêté stade des 4x4 t'es Vincent tu as bêté na 4x4 ah oui il y a 4x4 4x4 par exemple à suivre zan il y a 4x4 le reste des exemples à suivre ngana wenge 4x4 mais le question c'est Nasa wenge 4x4 4x4 merci beaucoup parce qu'on avait vu stratégie, marketing, il y a Wingé 4x4. Le producteur de cet événement, il y a le 24 juin 2022 à Nani, Amadou Djabi. Boye ba dans ce tout qui n'a pas démo boye ba producteur. Boye ba. Tu l'as tout profiter tout ba. Té boye ba. Tu boye ko toujours boye ko bimisa ba mambo bele to bimisa ba trop ba. Il faut que tu sois déjà bilingue. Boye ba dans quelques jours boye ba producteur na biso. Parce qu'on a 2023 au peut stade des ébélés. Ils ont bangote. Tes a bangoté. Ils ont rabé. T'es ngas qu'on a le bela o abiso. Donc on a tant que calculer ma moi. C'est mon année j'en suis le na tolobagi. Ils ont numéro 2023 ndeto koti boye mutu na mutu amisa la magamna ina ndenge na ye. Amisa la succès na ko na ye. Amisa magamna ina ndenge na ye. Biso to sala makambo ya biso. Donc ngai na fani na plateau na na le bela mambo ya le 24 juin. Obligé le 24 juin. À part le 24 juin parce que ça sera un grand événement grandiose que Ferregola va prester pour une première fois au stade de Martyrs. Moi, je serai là. Si je suis à Kin, je serai là pour voir. Parce que Ferregola, les padres René Kabouroni, va fracasser le stade de Martyrs. Non, on va animer l'événement. L'événement, bon, pour le moment... DG Bless pour le Pichubotoko. Oui, attends, DG Bless pour la radio. T'es dans le bin, nous va y singate que mutu boye avoir animé événement, nous va y singate. Tant dans les cas dans le bin, nous seul mot boya, on est TV. TV za mbeli ya minu mibale, TV Matissa mutu, TV Kitsa mutu. Na roya te que dans le bin mutu boya animé événement neza kingani après moni suba musuba lekina simawa kingani mutu animé événement. Pour le moment ndenge za boye mukolo makambo aso ya kala troté yende tanga zo ya to ba ma nyoso ndenge nini to tambusel. J'ose croire déjà Stade des Martyrs et que vous allez disponible le jour où on a pour la stade pour la concert et faire école. Est-ce que à part le 24 avant le 24 Bozu Stade des Martyrs tu Bozu un jour moko déjà avant pour bagolo déjà balobi à partir déjà les 23 bamsu baoya baouta bamboka musika baoya wana et vous allez voir moi vemo baola la wana. Après on a le 24 sikoyo marambo bandika ba guest et événement le 24 za banani ba guest bato ba rejouer bon wana eza ba surprise na rotanga ngote ki wala omoni ngala za marketeur tant na oleka attends na ba bato ba rosala kingandi boy non si ça événement lengi vrai ou faux Moïse Mbi a represté avant faire faux vrai ou faux Moïse Mbi est invité principal et événement Ferregola faux. Ok, merci. On va avancer à Bissou. On est dans les cas à faire à Toyeba, ce qui le pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel, il est par Roya pour Nengezala Kaka. Même quoi tombe le Kosinga. Mais madame soupe ça rappelle surprise. Narolo ba faux mais comme peut jour on va pasteur Moïse Mbi a bimimba la mort ya koti. Na minute on déjà botam suba opanga déjà na patron ngai. Ozomona na ninga ya chumbu. Solo la rana bango bani jour wana tozara ezara surprise na kati ya salle ba mona pasteur Moïse Mbi à côté. Stade de Martyrs à la 80 000 places ici comme bavanda. Tous la paix que na concert et événement il y a fait rigolo la Tinasé bat baoza. Bon c'est pela ninga au Saranate. Pelouse ka ninga so wana donc concert on a bien organisé au Saranate donc bon c'est pela ma. Donc tant dans le concert historique. Ils ont concert oyoyo et kotika la ndenge ba soirée lipande tikala ba nuit de sèvres tikala ndenge ba concert na biso news tout obetara tikala ils ont marqué au vandi na parler na bana obita un boche na concert mo faire ko la betaka le 24 juin na katia stade de Martyrs vandi na famille bozota la concert faire ko la betaka. Il nous reste quelques petites poussières de minutes pour finir notre entretien, mais je rappelle à tout le monde que Ferregola sera à Kinshasa bientôt. Après, est-ce qu'on est fait razoyaka la est-ce que ça n'a moins showcase moroté ça n'a moins avant gomoro été production mo oyo tout le monde a nika avant que c'est belé avant que c'est belé
boni biso tokoma na système mo boye tokoma kolinga koloba loba na makambo na biso bongo te koma makeye likambo koma na suka na yango mbala moto ye na TV tolobi bafango eza yoza na administration bon vas-y bafango eza ebele bafango eza ebele vraiment avant tobeta martyr wana bagauloise bagladiateur bokozala vraiment ya kosepela. ok bato baotala biso sikoyo ekosatisfaire même bajeune oyo baévolue mpe na faire rigola. Est-ce que na événement à stade de martyr est-ce que ça peut na bajeune oyo neti bashikito Gianni Pacha et les autres, est-ce que peut participer à l'événement étant que les artistes Toba n'a fait rigole? Est-ce que vous avez prévu ça aussi? Concert où vous allez ébaner les tissus kaka jet set. C'est une surprise surprise na redévoiler nous sauter. Si on a dévoilé ça sur surprise. OK. Vous allez jour on va comprendre vraiment niveau ya maramundenge ça na kati stade de martyr. La surprise c'est ça libellé. Et nous salon ndeni. On est à parenthèse au Kanga parce qu'on va aussi essayer de parler de quelques actualités qui est en train de sillonner sur les réseaux sociaux. Comme on a aujourd'hui, selon le genre, que moi si à Babia, Azali ko diminuer la valeur l'artiste congolais, ya minene oyo ba tekaka musique, ya Congo positivement à l'extérieur du pays. La femme de Babia, yo étant que parent, étant que responsable, étant que marketeur qui accompagne l'artiste Ferrigola et le groupe Jet Set, s'il faut dire un mot ou bien au mettre dans la pâte par rapport à Makambo Nyon Sozo le Kaouro Lobani. Tout en direct, hein. Invité ma message de côté là. Le 11, hein? Le 11, le samedi, le 11, Ferrigo la Robeta na Salmon à Paris, Evry. Bon, on est ça. À partir sur la Betty na Salouana, semaine toujours banda déjà artiste au Salabon au niveau à Kinshasa pour honorer quelques productions. Pour la respect, il y a question et puis il y a bateau bola. Tu es tout sur la mambo ngana sur la na te ko ko tsana mambo. Ngana beta question. Na beta magam na biso te na zana ta ko ta côté te tout sur la mambo na biso. Donc, pour répondre à la question qu'on a posée, c'est ça. Tu n'as sur la mambo et ça n'a pas dans un endroit il y a biso. Wana ta ko ta mambo na te. Tu n'as pas un message de côté. Na ozo yo na po ya pour tourner ka la minute ah après yo to zana junior da ou na zeis ah pour l'analyse mon vite fait to aussi lisa. Na longole on a po. La grade na yo ya marketeur na tio siko parent. Mobali. Au moins moi si les artistes oyo n'engé ba ba loba que azo diminuer ba valeur ya artiste na longoli aussi ko travailleur ya faire na lingo répondre le roi parent responsable bana ba otala yo ba parent ba otala yo j'en suis question oyo mana linga qui na répondre en côté ouais si on a répondre on a pas na bino ba journaliste. OK vas-y bino ba journaliste salama ke omona ke mutu moko boye abimi na etam suna poubelle mo boye pa na yo bani ko taquer vie privée artiste mo bote oya na on émission ndenge lelo na Congo comme na normal bino nyoso boko na bino ko yamba biyamba yamba na ba plateau o yambi na mutu abani ko boya za libre ya boya mais vie privée ya mutu eza vie privée tant que a on a émission ko lekateur ko lobela makambu ya musique to ka ko lobela ba vie privée ya batute ndeko na ngai toza ba parents toza na bana na bandako photo yi barelo ni to ko lo bana TV toza bato to vanda bande de l'école jamais ngana ko ya na ba jansi po ikutu jansi luonda kutu ye kuna boye na mo landela na moi sino mo bo sa kana kuna esa bien te pe yo mutonzo lo ba bon so to tali mambo aux responsables aux na bana tale belé na sino parce que éducation ni no ko pesa et pas ya bana na o sa ba est-ce que ils a la faute ya artiste te ninge ba acceptaka ils ont faute na bino ba journaliste boyamba biyamba ya mana ba plateau et bon ton pe artiste ba yamba pe biyamba artiste ba biyamba na ndeni eza ko ba fanatique ne ba yaka ipana yo fanatique ayeke ngana za fanatique na yo fanatique après fanatique on a que normalement boye azui akabele $200 qui ne le kola TV comment na mutu nyosto ko le ka TV ndinga lingi le kalo ba bino dans son plaisir on a yo kana so on biso série to bani musala o ya TV
donc on a vu la biso moko boye adaya coach beya pour na koloba ba makambo wana oyo tozomona lelo. OK. Pour toi quand la parenthèse wana yo étant que humain étant qu'un homme vous avez connu bio si aujourd'hui ils ont proposition pété mais tout le monde tout s'y poser pour tout aider bandeko bota la biso na bi que oser à fond là na opena ce qui est lot que nde yo yebani ozape na mwasi o yayi o ayebani aza influenceuse ce qui yo lelo oza na problème na orchestre na entreprise o sala moi c'est na ndenge aza influenceuse ya makambo susu est-ce que ko côté là opé ayepe na ba média akomi ko agir ko attaquer pe bato o bazo attaquer mobali na bon moni ma ministre de sala ngo eza ndenge ya éducation ya mutu na mutu autara ngo epana ndenge gérera mwasi na neti nga mandenge na gérera mwasi na nga na bana nga na éviter que si naza mwasi na nga ta mususu sala ba cop neti ba cop wana problème mo boyo ko za pona nga yepa ko ya alle ka bana lo babilo balo ba donc epana ngo le kate pour nga naza mutu vraiment mutu sala na holinga blogo ata influenceuse ayebani makasi elegate. OK. C'était juste une parenthèse au fond au Kangi, il nous reste quelques petites poussières de ministre. C'est question na yeba tuninga bon pour na. Tena tuninga, c'est bon. Nanga na yeba réflexion na yo par rapport il y a neto sur la kaka volume 2 dynastie Zobima événement Mouneneza le 24. Est-ce que les artistes et Jet Set participeront aussi na projet Moussoussou et qu'on permettre to yoka bango les sous to zela ba projet Moussoussou après événement le 24 na kati ya projet ya dynastie ou bien dans quel projet après dynastie volume 2 est-ce qu'il y a un projet prévu uniquement pour les artistes toujours ba Ilunga toujours ba Markaouz et les autres bon na zonga na dynastie na kati ya projet dynastie ndo moniza wana isa projet album ya Ferricola na kati album ya Ferricola wana apesaki quelques chanteurs na ye ba chanson na kati album wana. OK tous na chanteur tous na la dynastie ba sele baza oyo kaka ba sele baza lio. OK malgré tout ba chanteur mususu baza na biso te mais quelques chanteurs baza wana neti Yamado danseur na biso o to kenda na ba Zénith to zonga na so talpe na clip ba Bizorbi ala ta couper mo apemba bina makasi OK il passe na chanson wana moi ba to baza na ba chanson wana na kati wana eza album ya fait rigola mais na kati ya orchestre après qui paie moi quelques chanteurs ba chanson wana mais après wana ba projet za ebele avec que chaque album anda ko bimisa anda ko tout le monde artiste moko apprécie mon chant tout le monde artiste moi apprécie chant yo étant que marketeur est-ce que tout le monde a appelé na ba orchestre mususu parce que bino pe bona déontologie na biso est-ce que vous aurez soif wana pe un jour que le padre aloba que non un album ou un projet ou yo garçon plaisir je t'offre une chanson bien je te donne une chanson et puis na trouver le mutu moro ou yo a osomba ou bien yo moro luka mutu ayembe la yote mais après ça katu kubianza oui pour permettre yo pe na mamsus est-ce que peut vous ala rana envie wana to olinga pe un jour ba surprendre na surprise à bon mutu nyostu na vie na ye azela surprise donc naza après nazela soki ye mais soki ye pété nzambe ka ye mora yebinga nga mingi ezaka na osaka musana tu te retrouves comment en fait na domaine oyo na département na parce que bato ebele ba traitara bino ba communicateur bato matolo bato bisenga ba communicateur kate na musicien peut na bino pe ba journaliste ngala zepa na yo ngala zaka pa na yo eza mantolo te ngala repa na yo eza donner recevoir ya ngala lobit bo se retrouver neni parce que ba musicien baza na opportunité bateka banzembu ba kana ba dédicace oyo par rapport ya musala na ba dédicace ko yo na musala biso yo na musala na yo en fait tu te retrouves comment oza payer nini en fait non ngana yeba oza payer ndeni bon moni mutu mo te lelo na Congo a websa OK
ezala musicien ezala porte-parole alors ceux qui ça en orchestre mo bafuta ba salaire ate parce que omoni nakati yote poste oyo ozana oya marketeur to communicateur soki dans la banque soki quand même poste on a muto sala na banque oza communicateur oza na marketing ala na salaire nae ape na prime nae biso la salaire biso toza na salaire te mais tozora ba prime bozora ba prime ba prime on permettra yo au fonctionner ba prime à part ba prime wana ba makamose belé o lelo ça qui action plaisir za ndinga za bo ok maintenant nous allons chanter chanter nous na zoate ceux na lobby na zoa ceux na kosi mais aux opportunités puis bapé sio na nzembo mo bobabité ou puis na 10 personnes oyo do liaki ba mbongo na ngo chepe ba boki bango oui ezali déjà en salon siko eza question mo asuka parmi ba question o na ngana poser yo ba mituni trop ba yebi yo tellement belé ba mituna pourquoi ba voyage et belé au jet set et voyagea oyo zala na orchestre pourquoi yo na liste on nous a raté ozara na problème na ba supérieur na yo tout ezalaka yo ne muto lingara otikala au communiquer départ to voyage et orchestre en fait qu'est-ce qui se passe en fait parce que voyage oyo biso to yebi o nga la robosa na te j'ose croire eza Luanda le reste ba Russie ba Poto ba nyonso wana okenda te c'est dit à quoi mais eza na bato o pe ba yesima na yo o ba voyager ba okende elo ni sala mlaki même ba o mamlaki jet privé yé ba ok ba Guinée ba Gabon yo kete yo tikali eza ranini Chansi Londa moni na katamboka ba Soudanais so bimate katamboka ezala ke bato boko bima bokende bitumba moko boye bato misusu fo batikala baza na misala ko bazo contrôler ba frontière fo bazala ba place boye fo bazala boye fo ba protéger mboka biso nyonso toro bimate biso nyonso toro bimate ba o ba bimaka isa ke ba kei ko sala musala ba ye bazongi biso pe to tikala ki ape to support mo loko na ndenge to tikala ina kata Kinshasa mais lingo l'accepter ke eza soki ndenge ni so ndenge ni te épanouissement na yo bimalibanda yo bimalibanda yo molinga nango te yo linga otika na mboka naza mutu nyonso tu asepelaka makamna ezala na bandenge mo boye so esengi ke lelo pe na bima na obima mais nazara pressé nango pété pour na yebike na mi yebiki ngai garçon plaisir na musalo sala ba vacances pe zalaka ba repos pe zali repos alors vacances pe rôle ba bon nous dans la société monene jet set boy akima vacances na Dubaï to patron na obi elle est pas dans la weba si papa Hervé nana mamusuna mona mena olobate mena yibiki azana shiko ya mabe donc au moins les padres aruvanda pe boy benga garçon plaisir yaka akotika libo na poche ka ba abimisi pena ba Arum ça peut 10 000. Ah, quand la poche n'est à il y a Jamike. Kasi on l'obat. En fait, na yebi. Donc poche à awa. Il y a awa peu ba poche mi kiweza a. Yi vous appelle ba jean mususu et ça ma poche eza ma gaire. Poche pena mona te a. Arobi msape apa misi dishaba. Eso yaka. Zo dishaba oyo. Kepe manon na Dubaï. Nana poche ça 15 jours. Nana poche 16e jour, 17e jour na mono na kin. Baby garo salon a rosalon mais que le on a peine ça moni garçon plaisir style le naza pemini a faire rigola garçon plaisir azama moto lelo moni bato belé balika na bango baganga na bango moni adage mo balobara tono cha makile les anelo rotina kati nga garçon plaisir tio mona nga na vanda tio mona nga er mo boye ki to sala bulo na biso ndule a part wana grâce à faire rigola kaka ndenge na zana faire rigola nana quelques biloko nanga oyebeti elanga na ndenge balibanda mais oyebi ke nengna rappelo bon invité so da salon Willy Moucheni koda mboka abaki osombela yo marque X na yo li solon et pas batu na ndenga c'est est-ce que déjà salon Willy Moucheni tina salon solon ya solo to lokuta non yo ka monte ana ebisuza na mo li solo mo fit is ko ebini fa yo ozo marque X pour collègue non pas 8 Nani Sousa. Nani Francis Dibaya. Oh, Azubo. Azu. Ah, félicitations Belé vraiment de Gonangaï. Merci. Donc, félicitations vraiment Belé au Bundi. Au Bundi, comment on appelle ça félicitations. Mais yo pour Bundi hein. Non, la Bundi.
nabundi Abagara. nabunda après on continue toujours ko Zilanga na osengele pana. Au moins il y a les on va faire na ba océan océan dialogue na ba te mais au foyer ba izana ba tumususu oyo ba kokyo aider yo na crédit ba kokyo aider yo na foot à parler ba kokyo aider yo na mbati na jeans mais zana mutu oyo ako aider yo akabelo palin asomelo terrain bazali neti par exemple ba Dadou Kinzonzi des fois maître avatar ngana soyoka na sango mais na mona na misu te neti nga on soyoka koyoka eza ngo so lelo ngana papa lupango mais il faut na mona OK au niveau zo kumisa Dadou Kinzonzi na wana le maître avatar garçon plaisir na za muta tembe muta makambo ko sakana te faut na mona na ndima te o muta makambo oyambi na plateau no muta makambo il parle paix mais il agit. So nga lelo na papa lupango Dadou Kinzonzi le maître avatar Dadou Kinzonzi na laksa chomo na ngiza wapi na lakso palente ndé makambo sala man Dadou Kinzonzi ça va mobala ba trop te yelo ba trop te ayesanga j'en sais ondi maté problème te tinela nga passeport na nga bia o nga somela bia Dubai nataka on ga Dadou Kinzonzi Dadou te natini passeport na bia o asome nga bia Dubai a pesa visa nataka boy papa na bio affaire nini on a mona boy bonne chance. On est à la fin de notre entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si ça m'a bangané, un mot de la fin, un mot gentil, na batutu batalio. Ouais, on a vraiment sur Nathalie vraiment ba yangai batutu na sarana bango sur Nathalie. Na biso banawa ba visa pour nous. On a ça mana otio mona garçon plaisir boy soda mobutu soda ya kalavement donc calé ya nenga osarana ti na za muto na za vraiment na batu. Donc l'entourage na ngai mbawista zawate. So Nathalie mana pe simbote pa ve na nga océan dialogue liboso mai na simama yeso akabelo muke na journée 1 million de francs congolais foot transport ben mardi mercredi jeudi bon so mo no bien baba na migolo mongo te komika parler so hôtel sous na kiti na sena moni le boss Pablo Kini so Nathalie na pembe na mona sénateur ya Nzambe boss Pablo Kini motema ya Popet Kini mais batu migolo ba mo ima na kombo na na profiter na lo bon social na nenga osarana te na yebi ya social ça a fêté 21 mariage na kati ya bateau na dikolo océan bile ba mo ima na ka simo masolo mo boy azosola bien ya osarana te so na yeli susu na moni fe na Bruno Lubika mbongo ya solo mbongo ya pop Kinshasa États-Unis Bruno Lubika so na tali na ndenge ya bakini Paris Rodrigue Matende wana ma ya pale napesi bambote sika zali azana niveau mikili ya poto génial bobo ikomi na loboko ya Nzambe siki monzaka so capable l'homme du moment ya chirigo la papa d'histoire napesi staff na biso tout ya mikili bera de princesse Amunda Mama Marie Makese merci na yo vraiment moi au beauté la biso patron na biso fait rigola l'impérateur de la rumba congoliano kala trotezo kokawa pour nous fêter vraiment merci na ndengo boti la biso moyendi auswika wana suki nga bora tenga sona boaki mutu seki na boaki mamutu ya makambo bora te o vanda bo bando bora boye mais on se retrouver te question na le barati pas ba barati que musalo tout ça la rapé échange journée ça bien c'est important parce que autant biso to naza ndeko na ngamo bo rapé na Paris John de Grasse on a maza grand frère wa tikela na libele. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup à Madou Intime, merci à Osé, merci à Berlive, merci à Ridi, merci à Yannick Bongono 4 fois au Mobali. Je vous aime beaucoup mais pas plus que moi-même. Restez branchés, connectés à suivre Congo SN officiel plus télévision. Batu bayate, obanda bango mabe. Invitation au ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait tilata mabe. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion.
Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo.